azalaki déranger na santé ou soit azwaki mwa retard nakoki mpe koya tosololi na ye par bande ekotikala ou de bande ou demi bande asombi yango pour qui permettre ye mpe akende kolona epa na ye donc na sorte ya basemence ndenge olobi outi kotuna ngai kala mingi te awa donc toza na basorte ya basemence eza ebele donc mutu na mutu apréféraka semence na ye ya malamu pour que azwa rentabilité moko ya malamu surtout na domaine ya riziculture nga nasepelaka mingi na semence oyo tobengi babengi Jasmine parce que Jasmine ye azalaka na production makasi mpe abotaka mwa mingi. Na moni otangika Jasmine eza basemence mosusu eza bakombo différent. Oui eza na basemence mosusu eza na bakombo différent ndenge nauti koloba tout de suite ya pour ne pas citer d'autres noms mais eza na basemence eza na bakombo nango eza ebele mais selon ngai nde na préféraka semence wana ya Jasmine yango moni te soki oyebi mwa 3-4 kombo cité nini bainternaute balanda le mosusu bakoposa erreur. Ouais non donc basemence eza nango ebele ndenge nalobi Jasmine wana eza mpe parmi basemence tokocite même balion lion mpe ezali parmi basemence oyo tosalaka nini toplantaka même bamakoma tout ça toza na basemence nango ndenge eza un peu subdivisé façon bongo. Pourquoi yo préféraka nini semence oyo Jasmine? Donc premièrement na préféraka semence oyo Jasmine parce que yango kolia yango d'abord baplantation biso tosalaka ya riziculture tolia biloko moko eza naturel oyo eza te ekoti baproduit chimique nde bachinois basalaka wana même soki olobi ocompare goût ya loso na biso oyo tolonamaka na pulma lebo ya bilanga na baoyo tosombaka na baboutique wana oremarke même bagoût eza différent osentir même na monoko même sur le plan baprotéine bavitamine osentir ke eapportaka na santé baapport moko un peu différent peut-être oyo kuna vu que eza contenu na baproduit chimique omonake ezalaka un peu destruction mpona biso mais ntango ozolia biloko eza bio parce que na plantation ya riziculture ndenge eza tozalaka na besoin ya kotia yango kisi te peko. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Mbote mingi na balandi ya Fantastique Info Télévision eza bongo molobeli na bino na kombo ya ndeko Bavon de Best kandi toyesaka bino bainformation vrai exact ezaka na te na bino moko Fantastique Info Télévision na magazine nango Agro Business avec l'ambassadeur de la terre Lucien Bokite notre docteur toujours dans les beaux donc tokiti bongo na commune ya Masina na site agricole Pulma lebo Masina rai kozongela bandeko tosola vraiment par rapport ya moi oyo tozali baproduit nini yango vraiment eza na actualité na moi oyo tokoyeba yango epai ya ndeko Charlie aza parmi bajardinier parmi babosser parmi bato bazorespecte vraiment article 15 donc ana site agricole Pulma lebo Masina rai pas trop de commentaires tosola na ndeko tomeke mpe kodéveloppe na ye toye vraiment mingi na secteur ya plantation ya riziculteur donc tobetama solo etali loso na ndeko Charlie pas trop de commentaires toyamba ndeko Charlie toyoka lolenge nini tokodéveloppe mbote ndeko. Bonjour monsieur Bafon Caron. Ndeko Charlie oza moko ya bajardinier oza moko ya babosser oyo toye komona yo mpe susu en plein travail ozosala na bamama ebele mambo etali loso toye vraiment mpona kobetama solo mingi na secteur oyo etali implantation ya rue donc ndeko Charlie
expliquer bandeko bazwanda biso partout à travers le monde pesa su kombo avant toke na développement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Bafon Kaungu. Na occasion salinga ya kuyama encore lisusu na émission na Bino Fantastique oyo. Kombo na ngai ezali ndeko Charlie Kamenga. Nazali mwana ya Masina Petro Congo na koli mingi na domaine oyo ya bilanga. Naza na mwa moke expérience wana yango oyo tozomeka mpe ko partager yango lelo tolobela sira. Plantation Italie, riziculture. Ok, merci beaucoup ndeko Charlie. Tokiti sur le terrain, na cadre de découverte, Fantastique Info Découverte, na magazine nango moko agrobusiness, Tokiti bongo sur le terrain, na site agricole, pour malebo masina rai, toye komoni na yo en plein travail, tomoni misala ya loso bozo sala, tomoni na ba première étape na pas après okata matiti, tomoni bozipiki ba moustiquaire, botie ba mikala, banda vraiment di solo, elingi koloba nini makambo tomoni wana. Bon, merci beaucoup, monsieur Bavon, pour nous expliquer pe balandi ya émission na biso ba zala mpe na makoki ya ko comprendre na o etali bilanga to sala kayango périodiquement pe ezana eloko ezalaka na période nango elona maka pe na période nango na temps wana soki oloni yango komona mpe mwa gain avantage ekozala mwa moke. Donc ndenge outi koloba sikoyo na ndenge bakati matiti wana eza normal parce que na période oyo tozali oyo ezali période oyo tozolona baloso loso elona maka comment loso premièrement mpona kolona loso ndenge mama barekoltaka il faut ya liboso kozala na semence kogarde semence moko edépendaka mpe na dimension étendue ya bilanga oyo moto aza nango moto mosusu azali na 100 mètres bamisusu baza na 200 mètres bamisusu baza na bilanga 3 4 5. Premièrement soki oza na semence wana ogarde semence nde na étape oyo koluka sikoyo espace ntango oluki espace nde okozwa moto moko asaleli yo labour après avoir kosala labour nde okozwa semence na biyo wana ya loso obwaki yango nde tobenga yango na terme na biso donc tozobwaka pépinière ya loso. Après avoir kobwaka semence ya loso wana pépinière okotika yango ezala kaka polele bongo te yango omoni système ndenge otuninga motuna sikoyo awa ke omoni bafiniki bamoustiquaire. Oui c'est normal il faut tofinika bamoustiquaire parce que soki otiki yango bongo polele eke ntango okei bandeke bakoya bakobanda kododa bapépinière wana omona ke okosala perte. Ok, donc c'est que symbole ya moustiquaire wana tozokima nde bainsecte na bandeke donc bandeke nde badodaka bon pépinière yango eza ndenge bobwaka pépinière eza lolenge nini? Bon pépinière yango lolenge tobwakaka eza na baforme ya bagraine ezalaka bagraine oyo bagraine ndenge tomonaka même na plantation ya arachide toza na deux sortes ya arachide eza kaka moko mais toza na arachide oyo eza décortiqué na oyo eza non décortiqué sikoyo pépinière oyo tobwakaka ezali sorte ya riziculture oyo eza non décortiqué oyo eza na baposo na yango donc bamoustiquaire wana tofinikaka yango parce que obstacle ya makasi ezali bandeke to comme bandeko mosusu babokolaka bapigeon pigeon kouta libanda na cité aye akoti na bilanga koto bakomi kododa bapépinière oyo tobwakaki yango moni l'une des raisons totiaka bamoustiquaire wana ezali moyen moko préventif mpona kosécuriser biloko oyo tobengi loso. Ok, merci beaucoup balandi ya Fantastique Info Télévision tolobi mambo etali bilanga mambo etali jardin tokobanda l'excellent no bato mayele bato bando pesa pe idée baopesa baorientation ndo biso tobenga bao baprofesseur na gros business magazine na gros business tobenga bao baprofesseur donc baza baenseignant bato bazo enseigner oyo bazopesa orientation mpo lobi yo mpo kota na monde yango ose retrouver. Ok tozongeli ndeko Charlie wana ezalaki etape ya liboso etape ya mibale question ezali boye basemence ndenge bobwakaka ezali par rapport ya bamaître oyo bokoki kokondela loso to bosalaka lolenge nini basemence mpe boyebaka ndenge nini non autant nde tobwaki oyo ekokangela biso 100 mètres nde tobwaki autant ekokangela biso 50 mètres lolenge nini boyebaka. Merci beaucoup monsieur Bavon Kaumbo mpona ya question na yo mpona koloba lolenge nini toyebaka ndenge omoni tobwakaka basemence wana soki naza na bilanga moko eza ya 100 mètres mpona koprévenir il faut nabwaka pépinière moko oyo ekotikala ki na place na zanga donc nakoluka 5 jeune plante bande nde nabwaki semence na ngai soki naloni na bilanga na ngai
ekoki alors le reste ekotikala wana mpe bamisusu totekelaka yango mpe bandeko mosusu oyo azwaki temps peut-être ya kobwaka pépinière te oyo azalaki dérange na santé oyo soit azwaki mwa retard nakoki mpe koya tosololi na ye par bande oyo ekotikala ou de bande ou demi bande asombi yango pour que permettre ye mpe akende kolona epa na ye donc na sorte ya semence ndenge olobi outi kotuna ngai kala mingi te awa donc toza na basorte ya basemence eza ebele donc mutu na mutu apréféraka semence na ye ya malamu pour que azwa rentabilité moko ya malamu surtout na domaine ya agriculture nga nasepelaka mingi na semence oyo babengi Jasmine parce que Jasmine ye azalaka na production makasi mpe abotaka mwa mingi. namoni otangi ka Jasmine eza basemence mosusu eza bakombo différent. Oui eza na basemence mosusu eza na bakombo différent ndenge nauti koloba tout de suite pour ne pas citer d'autres noms mais eza na basemence eza na bakombo nango eza ebele mais selon ngai nde na préféraka semence wana ya Jasmine yango moni te soki oyebi mwa 3-4 kombo cité nini bainternaute balanda le mosusu bakokosa erreur. Ouais, non, donc basemence eza nango ebele ndenge nalobi Jasmine wana eza mpe parmi basemence tokocite même balion lion mpe ezali parmi basemence oyo tosalaka nini toplantaka même bamakoma tout ça toza na basemence nango ndenge eza un peu subdivisé façon bongo. Pourquoi yo préféraka nini semence oyo Jasmine? Donc premièrement na préféraka semence oyo Jasmine parce que yango kolia yango d'abord baplantation biso tosalaka ya agriculture tolia biloko moko eza naturel oyo eza te ekoti baproduit chimique nde bachinois basalaka wana même soki olobi ocompare goût ya loso na biso oyo tolonamaka na puluma lebo ya bilanga na baoyo tosombaka na baboutique wana oremarke même bagoût eza différent osentir même na monoko même sur le plan protéine bavitamine osentir ke eapportaka na santé baapport moko un peu différent peut-être oyo kuna vu que eza contenu na baproduit chimique omona ke ezalaka un peu destruction mpona biso mais ntango ozolia biloko eza bio parce que na plantation ya agriculture ndenge eza tozalaka na besoin ya kotia yango kisi te po ekolaka na wana bolandi ndeko Charlie tozokoba kaka na kotuna ndeko baquestion na cadre ya découverte toyeba na secteur oyo na implantation ya agriculture nini esepasaka et puis badifficulté to baavantage nini oyo bazalaka na yango nyonso to wana tokoyi bango mpa ndeko Charlie pas trop de commentaires tosola na ndeko mpona développement. Ndeko Charlie merci na explication oyo explique opesi biso badifférence ya basemence nyonso tu bon toconcluraki na makambo etali bespace te osali déjà baexpérience déjà na yayo depuis obandi misala etali loso osali déjà combien d'expérience mpe entre 50 ou 100 mètres ou 200 mètres osali déjà combien de mètres oyo eza na mwa imagination eyebika soki totie autant de bande ya semence elonela biso autant de mètres. Oui, merci beaucoup ndeko journaliste pona motuna ngai donc pona koloba expérience nga premièrement domaine ya bilanga oyo donc c'est depuis mon enfance parce que grand-mère na ngai abandai kozwa ngai azotanga na mokongo tozokota na ye akomi azolakisa ngai mosala mike ti ndenge mpe na ye kosadapte selon ma connaissance oyo nayebi soki mutu aza na espace moko ya 50 mètres avec 3 bandes, il y a 10 mètres de longueur déjà, il faut suffire pour que satisfaire na alona et servir na nombre de mètres et étendu à bilanga ou yazana. Alors mutu oaza peut-être supposons na bilanga ya 100 mètres. Mutu ya oaza na 100 mètres vous en a besoin peut-être il y a 6 bandes ou plus. Selon kaka ndenge monene ya bilanga na ezali parce que na longueur ko za la 100 mètres, mususu za la longueur 100 mètres, na largeur 15 mètres. 20 mètres, ça dépend quand on est tendu au yé, à sombela kito est tendu à soi qui est pas à bateki. Ok, merci Ndeko. Le lenge bobo rabasema si yango eza le lenge bolo na kaloso. Non, le lenge to bois karabasema c'est ça le lenge to lo na kaloso te. Basema c'est na yango to bois kaka yango le lenge boko ndenge to bois kaka basema oyo ya ndunda. Donc na position oyo to bois kilaka eza peu différent na le lenge to
tolonelaka yango. Donc étape ya kobwaka eza étape mosusu, oyo ya kolona mpe eza étape mosusu mpe na forme mosusu ya kolonela eza un peu différent. Ok, merci ndeko Charlie. Na secteur ya riziculture baavantage nini oyo vraiment bozwaka par rapport ya milona na bino bobwaki basemence esalaka combien de jours ou combien de semaines mpo bolongola yango boya botya yango na carré oyo boloue mpe avantage ezalaka nini na masolo etali secteur ya riziculture? Merci beaucoup ndeko journaliste. Donc ndenge na uta koloba awa ke sur base ya semence soko obwaki semence na yo tobenga yango pépinière ba jeune plante ya loso edépendaka na mutu mosusu oyo aza peut-être pressé soki abwaki yango après 2 semaines nde akozala na besoin ya kolongola bamoustiquaire wana parce que wana ba jeune plante wana esa nini ebimi déjà eza mpe sécurisé bandeke mbako atake yango lisusu pas comme tel. Donc soki alongola afongoli bamoustiquaire wana bongo po ebima mopepe edévelopper mpe respirer air oyo naturel. Donc après wana ezalaka na bato mosusu oyo akoki koluka baengrais chimique abwaka yango pour que ematisa yango mbango. Donc na 2 semaines oyo ya kofongola pépinière na 1 semaine ndenge akobwaka engrais chimique wana dans 3 semaines déjà kozala na capacité ya kobanda kolona yango. Mais epai ya bato mosusu neti bamama oyo ya mikolo ya kala oyo baza na bango na patience soki abwaki bongo akozela pépinière na ye ekola emata makasi tandis ke bandeko wana oyo babwakaka baengrais chimique akoki kobanda kolona même ya ba 5 cm comme ça. Donc différence nango mwa moke yango wana. Donc baavantage oyo totrouvaka na secteur oyo ya riziculture ezali kaka beaucoup plus premièrement servaka biso d'abord okozala na eloko te na ndako ntango okati mwa loso wana otia yango na ndako ezosunga mpe famille kaka na kolia peut-être avantage nango nakoki koloba mwa moke yango wana ke oyo akoganye vraiment ebele lokola baplantation mosusu ezalaka non une grande partie tokomema yango na machine onikisi yango oteki yango mpe bato mosusu bapréféraka kosomba kaka na babasinete moko totekaka bongo akoki koya kosomba ya poso après ye moko akie nango na machine konika yango. Tozoki na sous question par rapport ya avant envatage par rapport ya récolte donc 50 mètres wana ntango ekomaka na kobuka bobukaka lolenge nini bobukaka boyebi ke 50 mètres eza na 50 bande vert eza na 50 bac eza na 50 cantine nayebi te lolenge nini oyo bokoki korécolte mpe bodépasaka combien po bo se retrouver na combien? Ok, merci beaucoup ndeko journaliste neti na oyo etali récolte ya riziculture. Premièrement récolte ya riziculture tobanda korécolte yango il faut premièrement ozala na mbeli oyo tokatela yango tobenga yango mbeli ya loso. Après avoir kokata yango ntango eteli bongo totikaka yango tokopopola yango le même jour te ntango tokati yango tokotika yango pour que bafei nango wana esala mwa kolemba. Tozalaka mpe na instrument matériel moko tosalelaka eza lokola tonon tozala na besoin ya babashe pour ntango tokati yango wana dans 2-3 jours nde toye tobandi kopopola yango. Mais mpona koimagine ndenge tokoki koloba koimagine na imagination peut-être soki tolobi ke na bilanga nanga 50 mètres na obimisa 10 saki parce que wana torécoltaka yango na babaki te ndenge euti koloba wana torécoltaka yango na système ya basaki totiaka yango na basaki oyo tobenga yango basaki oyo ya bande vert wana tobenga yango bambadi. Peut-être soki oloni bilanga ya 50 mètres ke produire yo très bien okozwa 7 à 8 mbadi na ndenge kaka oyo nzambe akolinga ozwela na sens moko ya bongo nde récolte nango esalemaka mpe avantage mwa moke tomonaka yango wana. Et des avantages? Bon, des avantages eza beaucoup plus place ya des avantages omoni na mboka na biso na bamboka mosusu ya mabanda omona ndenge neti basite eza boye bazwaka soutien ya gouvernement. Mais biso awa soutien ya gouvernement eyaka te omona ke toza kodébrouiller avec le peu de moyens tozozwa pour kosala nango bamakambo mosusu ozowelisaka te na tia yango na mabele parce que mabele akosaka te. Donc badesavantage eza na barisque mosusu tokutanaka nango neti ntango bakokota na mois ya février ntango tokobanda kolona loso baobstacle oyo toracontraka oyo eza lokola badesavantage eza na mai moko eyaka na 4e oyo tobengaka yango mai ya nzobolo. Donc soki mbula beti
donc obstacle makasi ezalaka njili baplace côté mosusu liboso aza mwa ya kopasuka nomoni ke mwa badesavantage baperti oyo tozwaka njila akoki kodeborde tomoni ke inondation esalemi mai ekoti soki akoti loso aza nano mokie misisa nango akangi te okomonaki olonaki meme bilanga 100 mètres okoperdre yango nyonso mpe abebi. C'est un peu ça des avantages. Donc 4e mois soki mai wana nzobole nde ebebisaka babiloko. Oui, normalement ezalaka kaka mpona phénomène ya loso te ezalaka donc etouchaka sur tous les plans soki oza na mama tembele eke mai wana ye ndenge ebimaka soki oza na mama tembele oza na ngai oza na ndunda vraiment ekozala détruit parce que biloko wana balégume wana eza biloko mo asupportaka vraiment mai te mpe mai wana soki aye ezaka eza phénomène mo naturel donc akokoya lelo boye tokoloba te ke akolongo na pokwa non akokoya omona ya des fois avandi na ye pe ntango mosusu une semaine ntango mosusu 3 jours ntango mosusu 4 jours abebisi kaka calendrier ya ndenge oyo bandaki kopense peut-être récolter omona mpe abebisi biloko oza obligé ya kobandela kaka en zéro. Voilà, merci beaucoup wana ezalaki bongo ndeko Charlie. Balandi ya Fantastique Info Télévision na cadre ya découverte elongo na molobeli na bino moko na kombo ya ndeko Bavon the Best toyesaki bino na site oyo tobandoke na produit moko boye ba vraiment lolenge nini pe orientation ya projet oyo oza nango même si bango baza exploitation na bango ailleurs partout na ba ferme donc na bamboka oyo eza aux environs ya capitale Kinshasa quoi. Donc tobandozwa moko tobenga bango ba professeur donc ta tokutana moto azo expliquer aopesa orientation c'est que azali molakisi molakisi faut opesa ye respect na ndenge esengeli lelo tozalaki bongo na ndeko Charlie tobeti vraiment masolo oyo etali riziculture quoi tozalaki na secteur riziculture tobeti masolo matali loso tobandi na introduction ndeko Charlie a expliqué biso vraiment yanoli vraiment na lolenge esengeli mais tosukisi na ndeko te TV eza ngonga ngonga ngo ekokaki nde omoni tokomi na shit mais tokontinue na ndeko mokolo mosusu na mambo ete mpo tokontinue vraiment toyeba source vraiment makambo yango ezalaka ndenge nini toyebaki tous les produits tokobanda kosala découverte nango kobeta liso vraiment na ebandeli tobandi na bapépinière tobandi na bagraine soki mpe miche esili te ngonga na biso ekoki tokokata mais mbala ya nsima tokozongela kaka sujet wana mpona kodeveloppe mpona tozwa conclusion na mambo etali agriculture. Donc merci na bandeko nyonso bopesa so confiance mpe fidélité ya kolanda Fantastique Info Télévision na magazine nango moko agro business avec ambassadeur de la terre du chien Bokite notre docteur toujours Dalebo. Merci na babone nyonso tout au pas juli baku ya kolanda biso na première vidéo pour hésiter te il s'abonner massivement aux adécités l'antenne na bino moko Fantastique Info Télévision. Ndeko Charlie moi question sous question moko ye avant tokata na baloso wana conseil nini okopesa tala caméra pesa bango conseil par rapport ya pépinière wana ezalaki introduction bi misu babwakaka baproduit chimie mpo ekola mbangu bamama misu bapansi ataka pesa biso différence ya mibale wana avant tokata. Merci beaucoup monsieur journaliste donc nakoki koexplike na lolenge boye pour ke bandeko bacomprendre moni utilisation mingi ya baproduit chimique na nzoto ya bato ezalaka mpena kodétruire banzoto ya bato yango moni conseil nakopesa kaka bandeko oyo surtout mingi oyo baza na domaine na biso ya plantation ya riziculture ke kozalaka kaka patient ntango obwaki pépinière na yo kozela jusqu'à ce que nombre de jours nango ekokoka après opikoli yango okende récolter yango mwa moke libanda donc oyo nazalaki ya conseil ya kopesa bango kaka ezaki bazala patient na nyonso basalaka to oyo bakoki kosala na vie patience pe conseil na ba oyo bazolanda yo par rapport ya secteur riziculture oyo tobeti masolo mokolo ya lelo conseil nini okopesa bango ba oyo baza mposa basomba baloso ya biso ya naturel bakoyeba lolenge nini oyo ezali ya baproduit chimie oyo eza ya produit chimie te conseil nini okopesa na minute merci beaucoup conseil oyo nakoki kopesa na minute oyo ezali bandeko il faut tolinga premièrement mboka na biso tozonga na authenticité tozala na tokóma na capacité ya kolia biloko oyo eza bio donc différence oyo tokoki koyeba mwa moke soki meme tozalaki na yango awa na maboko awa tokokaki kolakisa bandeko bamona différence ya riziculture
wa bolandi ndeko ndenge asemboli makambo yango totunye ba dernière sous question oyo ebatamaki donc yango to bando na chaque produit na suka donc oyo ebatamaki boki ba conseil ndeko alobi donc il faut naturel kolia biloko naturel eza bio non ba engrais chimie bazotia biso na biloko donc yango ndeko apeseli tomonani mbala ya nsima